botala bino moko nasanini to mono osala blo mo bo biso to ebite bana mokili mobimba stadi botala bino moko blo ezo lekawa to ebite za nini ngala fula na fuli po nga asambela ya solo na ebite nini ongo sala bana mokili mobimba botala bino moko to ebite za nini salamiawa ngala fuli nde mopepe ya bonzambe to ebite nini ebimi wana nini kobima wana to ebite nini kobima papa sisa zwaka bien mokimo memoni $10 bimiawa c'est-à-dire $10 baninga tango kokie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie pointi coin motote o tolobe la vie kuna balobi nini ah balobi nini veut dire tolobe la vie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie boyoki tolobe la vie chimata ngoya merci na bana mokili mobimba nayebi ke bozalaka ebele partout dans le monde mpona kotala nga zoe matoko respect na bino yango na longoli chapeau mpona kopesa bino mbote nayebi ke bondimanga deja liboso ya baposte na bino nde botalaka nga bainternaute nyonso en tout cas merci na bino mpona confiance oyo bopesa ngai lelo zoe ngeso matoko naza na bino toujours mpona kopresente bino lisusu ekodi parcours émission oyo nga nasalaka nalobelaka bongo toujours vi ndenge tolekaka na site ya tolobela vie nasalaki bongo descente awa sur le terrain pour la deuxième fois tosala sur émission na ye boko découvrir ensemble na biso elongo na ko dévoiler sous secret. Merci na mon président Papi Gen kuna na Paris yo na Paris biso awa na Afrique to na Congo musala ezo sala makitoko pe elenge o ezaka émission ya ba maître boyebi ndenge mon président alobaka toujours aza maître ya nini aza 12e dan ya nini c'est-à-dire ndenge tozalaka toujours yango tolobaka toujours merci toza bongo na invité na biso azokota invité na biso azokota toujours boyeba il s'agit de qui invité na biso yeyo kitsa shimbo émission na biso invité na biso yeyo invité na biso il s'agit de maître Abdoul Mbote boni yo. Ouais, ngande na tunonga santé ça va na yebike to saka na yo première émission lelo eza loko a deuxième émission to sala na yo boni santé ça va ezali tozana maître Abdoul aza magicien si to sala na ye première émission boyebaka azalaka nani alobaka déjà ba détail nyo son émission asalaki maître Abdoul lelo to ebité o bongiseli biso nini oyo to kit avant to vanda o to ko to ba déjà kino eloko o bongiseli biso avant to vanda to lobela nini likambo ezali malamu il faut le faire pour de sola parce que pourquoi na lembi nanga ba de internet comme le escroquerie so mu daleki na internet po azwa vina ye so nga Abdoul na lembi na escroquerie na linginde na sama malamu ba de ba mona nde vérité na lembi na nga escroquerie olembi escroquerie yom to salaka ke escroquerie yango to batunde ba escroquera yo to ndenge na lembi na nga escroquerie pas quoi to comme tout le monde escroquerie do batu nyonso bakomi ko escroquer ba singa Abdoul mona sine chomo na opese maman nga eza mystère c'est que na lembi na nga escroquerie par rapport ndenge ezali les oiseaux les mêmes plimange neko ba makambo na nga o ezali mystère na ngai de par rapport à batu bakosaka batu ngoma tela nga ezali te. Ok, merci na bana mokilimo na osenga na papa 600 a balancer yem tazana sima ya caméra comme ça a aider biso to vanda. Merci. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Boyoki tolobe la vie. Chimata ngoya.
Merci Nabino Naibi Keboza et belé partout dans le monde pour na kotala émission au Eco du parcours où les kakabongo na site moko tolo de la vie au ngai zoé matoko na présentera pour Nabino respect na ngai yango na longoli pour na kopesa bino merci yango na longoli chapeau na na chaki likolo pour na ko remercier bino Naibi Keboza la et belé partout dans le monde toza bongo na maître Abdul. Maître encore une fois bonjour. Bonjour mon fait bonio. Naebi que toza bien toza nayo elongo. Pourquoi Shimbo qui na plateau parce que toza no émission liboso ozaki normal le tout monde o kitisi Shimbo qui na plateau toyebi teza ba kanda toni. Boza kanda te Shimbo zango foyute o ben a foyute lié. O ya mona nga sincérité pas milimo et au singa ça va. Shimbo ezali rola. Ko invoquer milimo na biso par rapport milimo ya na Shimbo mingi mais ba o ba mona na Shimbo ba limbisanga ba o ba mona ngapela Shimbo te ba limbisanga pe kaka de Shimbo za qui voyite c'est par rapport à la concentration na ngai par rapport à mystère na ngai par rapport à la concentration na yo par rapport à mystère na yo na ebité par rapport à la concentration na mystère nini olingo lobela susu na bana mokimomba parce que émission boso to salaka na yo to lobela ka beaucoup plus introduction na yo ya début ya mystère na yo et lelo siko to ko dévoiler ba sekene oloba ki no to ko sala un peu pratique na parce que par rapport ya mystère na olingo olobanini bon mystère na sali par rapport ya ko défendre contre le mal les gars na émission na bino bien na section BC mais nazara tentière le cas émission par rapport à circonstances par rapport à parcours na bino mais ngal le gros du temple na pas na bino par rapport à quoi tala ki sabatoke ngai le gros du temple nazeko sela de Moussa par rapport à ben arrêté non nazeko sela mystère na par rapport à quoi bon comprendre que on a solo ba ezali mensonge de kuta bon comprendre ngai malamu alengi bato balanda ngai par rapport à conscience na ngai na circonstance na ngai bato ba comprendre ngo malamu. Bon, maître Abdul, le gourou du temple, est-ce que tu as évité les lots parce que bana poto bana mokimumba pardonner na lobara toujours balinga kozala buka mona buka kukila tu évité sikoyo elo nini oyo bongiseli bango lelo oyo olaksa bango parce que be mission et les kakamo ebele na ba site internet si tu évité batu balinga toujours ko comprendre parce que différence ya ba maître pezali le tout monde ba maître manioko ba maître ba dojo ba manaka na bash mais yo oza maître les gourous du temple né aux Zoloba. Tu habites elo nini oyo bongsi bana mokima lelo ba komona comme pratique oko sana bango ezani. Est-ce que mettre manioko tien ngana mwana suni chomo. Na otanga ba kombo na tiposa kufa déjà que tu n'as pas peu. Ngai naza mettre dans sabata poto. Bino bata poto tanga na semno musala boza obéissance c'est pas mettre Abdul. Ngana o sa rendez-vous te lokola mabe ona confère bino. On dit mais là ils aiment malamu. Boy ne peut ngai ils aiment malamu. Mais ils savent tout boy bien. Nazali maître ou azali défendre cette identité amili. Milimo. Non mais belé si vous pouvez parler du journaliste limbisanga. Bo excusez biso toza bon awa un espace la vie est belle yango bozo mona moi ba parcours batu bazo sa bazo leka parce que maître Abdul alobaki aosa mamna susu na nkukute aosa mamna na mpoasa yango bozo mona al préféra ki tozala esika batu bazake belé to préféra ki espace la vie est belle so que toujours comme na stade ya 20 mai yango alingaki keno makambo na batu ba mona pour que eza bloko eza mystère ya solo to peut mettre au proposer ni comme pratique au ko sala lelo. Mon pratique ben neni ngande fana mabe nga sasa maladie sida kindoki mbasu maladie oh yo sera mon candidat yo sera nini te nga sasa ngo so nini na loba susu mais pas ça par rapport à quoi batakisi ba me bela YouTube bazo ko sabino bazo stroke bino mbongo ebele nga bino sera mutute nga na patron na ko sabino te par rapport à quoi nakata islam balobi yo musulman sungande kono wasala papa na ba passe so pourquoi pas nga sungande kono wasala ba passe et oza chrétien ozali mutaros quoi ozali muta église de noir oza muta cité Bethel
tozala tingana ngana yote ezali makambo ya réalité. Siko la fois passée oyebisaka biso kelo moko utanga kombo ya prophète mo abelelaka bagege tango akitaka siko eloko wana tango bato batalaki on bamekeki mpe koluka bayeba est-ce qu'est-ce qui a fait que oloba eloko o dévoiler secret ya mutu wana le auto otanga kombo te awa est-ce que bozalaka esika moko ou comment na biso eloko moko ngai nazali le magicien ba pasteur nyonso bazala nguya epa na ngai nde yana mutu moko te bakake azala nguya ya libanda ngai Abdul nayoboya ba pasteur te nayekolobela makambo oyo eza pratiquement epa na ngai moko Abdul boso olandi ba pasteur nakota na esukere me nayekolobela bato ebele bato ya poto bato ya Angleterre bato ya Belgique bato ya États-Unis bato ya Asie ngai Abdul nakosunga bino na mabe te na malamu me yeba yango bien nzambe ntango asali mokili abakini Abdul sunga baoyo bazali kosufrir so nakosunga banani bato ya pasi so ngai naye kosunga bato ya pasi so mabe eza wapi bon mabe eza te parce que ya bato ebele balingaka ntango azosunga moto ayeba rendement nango mpa na ye ekozala nini sikoyo yo ntango osunga bato yo olingaka obénéficie na nini kobénéficie eloko te bolamu nde mokola suka nzambe akotunanga na songaka nani c'est ça mokola suka muluku yama mokola suka nzambe akotunanga Abdul na songaka nani siko eloko nini pena ya spécial oyo eza keno okoki kolakisa bato na émission lelo bamonaki maître Abdul asala eloko mo bato bamoni shimbogas basomba shimboki sombelanga yo moko so bengu de libanda babake ay mone escroquerie bata poto balingani escroquerie le kuta bata poto na escroquerie bino te le kuta parce que ngana nzo mbongo epa na bino te mina ko senga epa na bino ngana sunga malade tanga na sala mystère na ngai mystère na bana escroquerie te pose so na kosa bato c'est fona bonga ba vie na ngai za malamu souvent c'était là. En tout cas, merci Nabana. Papa, oh, de biso. Sommet abiso Shimboki. Parce que tout le monde a maître Abi Azo Sala moi démonstration. Sommet abiso Shimboki. Ok, merci. Merci na papa ça o azabongo na sima caméra merci na yo parce que tu as dit que awa maître Abdul alingi asala pratique na ye papa le kabo o na Shimboki. Tout le monde a pratique en live awa Shimboki yango yo. Ngana bimisi mbongo na ngai pardon na somme de la maître. Ah. OK, merci. Alobi to sa wapi? Chama bele. OK, merci nabi ke bomo na yango to tchena mabele eza 5 tiges ya Shimbok to tchena mabele pour que tout le monde qu'est-ce que maître Abdul akosala eza 5 tiges ya Shimbok o ngana sombi maître sko pratique omboka yo. Yoga pratique eza boye. Na cette tour émission na mikieli mina ngo senga ndo mandoka poto soki bino bozuka makambo e pa maître Abdul boza batalo pidote ngana ko sa sabino take bino bozala ba problème mena bolingo ya malamu esingaga botots mais soki mabe ezali bokolimisa ngai mais soki malamu ezali bolimisa ngai nga Abdul na yo sala mosanzo ezala sida ezala kindoki ezala o muto zana o bampese mwasi yo mwasi ubanda ko ngombali so mbala lali yo ato apeso 1000 francs fa ko sala ko fele nga Abdul na ko sunga yo mais na yo ba bo démonstration ezali par rapport comprendre que nga zama magicien mais ma beza likaka soki na lubike teka papa na bino yo senga no mutute ke nga za mutu kiste yi mutu so le kana TV so bike nga mona matadi lukuta na ye lelo eza bon maître Abdul bat baliba mona na eloko osala awa avant que bani parce que ne misoto sala na yo bato ebele ba commentaki ebele ba benga ki biso balobaki que non parce que moi rai to sala parce que to tient numéro na yote so bato balobaki ba mona vraiment ba réalité oyo yo zoyebisa bango na télé to sombi Shimboki yango yo to mona elo nini yo ko sala benda mebe sana Simbo benda pesa na Shimboki nanu azo pelisa Kalaina, benda ye bien. Benda ina malamu. Ouais, papa pelisa na yo ekoya barozwa yo. Tolo bela vie ezalaka bongo, c'est-à-dire
tozalaka bato ya tembe ndenge toujours tolobaka bato ya tembe, c'est-à-dire maître Abdul azosala pratique awa na tolobela vie ezande makambo ndenge bana ya Paris balobaka bandeko na ngai ya Paris balobaka makambo de Max Mayas mambo lukaki yango omona makambo shimboki yango eye maître Abdul shimbo yango ne c'est-à-dire mabe eye tomona biso mo eloni ne sala mawa maître bandi ba concentration na ye donc eyindi soza maître ya mukie c'est-à-dire awa neto yeba yo na tolobela vie maître osengi nini Castel mbimba mais Gérard limbisa pesa ma bière c'est-à-dire na senga biloko moko nga Abdul na asunga basi ngana na yo mbalese bolimbisanga pour na émission bah je trouve comme il na internet mais nga Abdul na yo lo baboye bien tango Jésus abongolesaki mai na fino asenga e prévité asenga mba itanga Abdul na yo makambo ezali mystère ngana yo lo baba boye bien na ko sunga ba par rapport ya mabe na malamu oya kolanda ngai ya kosama malamu chawana bien yango na batie na c'est-à-dire papa si ça les caméramen wa l'équipe ba onyo na bonzambe totala eloni ezo sala mawa donc bana mutumba de King Rasta mambo lukarande yango lobaki c'est-à-dire yango maître Abdul azo sala ba pratique na ye to ebite maître ozo sa kombo na mate ngala telema longa bien longa papier ok ngala longola longa je résister ok banda est-ce que guérir le coup ça va te longola te la bien bon mon abino mo eza papier à Castel et comme makasi te po et comme akeo comme makasi mais papier ngo eza mo makasi maître Abdul eza makasi longola yango ate zoki pour mezate c'est ça bo eskizenga kiti micro po tolobela vie ezalaka nde tembe longola kaste ko kita micro te te na loba ndenge nini voilà on va faire ça des voix dans le bandenge ni na biso ne tembe tolobela vie za site ya tembe ata maître tingo to ya mbape maître tingo logo ba mais fongwa matin maître betelo nini apuke longwa longa nyoso ata ndambo etikala ata ndambo ya pomde papa ni se longola papa bota na longola c'est-à-dire yango yo elongwe donc on eza ba pratique ya maître Abdul azo sala to ebike kine yindi awa mokili momezo mona nini ezo lekawa c'est-à-dire donc ibomona kaka babloko ezo sala ma c'est ça loba buka mona buka kuikila olukaki yango kosilisa yango toujours ndenge tolobaka yo binini yo ndoko loba eloni yozo sala pe eloni ngo sala batu bamona yo na sani ngana yebi na ngate po ngana za yo te yo sala oyo batu bamona yo na osengelo moko o basta ba problème ba maladie ba mbasu yo mona mwasi ozo mikanda te o mbala kosaka yo bengande Abdul donc escroquer serenga sena la suki mutu na zwani na yebi te wala yo ndo yebi na nzambe na yo mbo na kosenga biso papier tozotala bana mokimo ba caméra ya tolobela vie ba caméra ya tolobela vie ezotala eloko nini papier esali c'est-à-dire papa si ça kitsa caméra balancer parce que toyebi moko esili charge vu que réalité ya kin courant ezate bo ede biso peut-être osenga ba demande yangwana ekomi ba moni papier yangwana c'est maître Abdul par là olingi osala nini pe oli oloba nini bazomona oui na asir que bazomona na nimili bamona tiens bon na ebite ngala zomona na ete soki bango bon fula eza kosa sanga pratique te ponga na za député ya peuple nazo sungane bato bamona oyo batalaka ofuli shimboki botala bien loni ezo sala mawa botala loni ezo sala mawa botala bino moko botala bino moko nasanini to mono osala blo mo bo biso to ebite
bana mokili mobimba stadi botala bino moko bilo ezo lekawa toyebi te eza nini ngala fula na fuli po nga asambela ya solo nayebi te nini ongo sala bana mokili mobimba botala bino moko toyebi te eza nini esalami awa nga na fuli nde mopepe ya bonzambe toyebi te nini ebimi wana nini ekobima wana toyebi te nini ekobima papa sisa azwaka bien mokimo memoni $10 ebimi awa c'est-à-dire $10 bobetele maboko c'est-à-dire papa sisa azwa bato c'est-à-dire 10 ebimi awa kuzaba change yango yango oyo $10 ebimi awa kuzaba change yango $10 babi to pesa tu ba changer mama Congo erga na Paris yango $10 papa pousa lozo $10 yango yo yambonga solo babi ba ndima poke ba ebake eko change jamais ya solo ngasiko na senga te na te ko kabila te na senga muto ko changer elle a biso $5 ya mobimba na $5 en francs congolais yaka ndeko yaka kobanga te yaka okufa na ote c'est-à-dire pusala papa si ça zoa est bien ba la biso $5 mobimba te tolo ebelete ngana metre ngana sesa bato mikili mabena bango esali ba nde biso ndenge moko ngana sesa bato ya malamu ezali kaka bango mais tango Jésus de Nazareth yoka malembe Jésus de Nazareth tango saka multiplication ntaboyo ezali te ngai abdu na traiter malade na te mambasu ba opération saka musala te singa traiter mabena ngasa bon wana yo na nzambe na yo ne parce que nzamba lobi to sunga bato to sunga bato bazana passe c'est-à-dire maître Abdul azo sunga pe bato bazana passe na ndenge na ye continue mabena nga ezali par rapport quoi masumu mais na mystère ezali tango na sa mystère na ngai ezali par rapport ko na sunga bato nga za mukongo na za mukongo muyombe 100% na Kinshasa oyo na yepo na ko soke bato te pour na ko soke bato fona za ba immeuble papa nanga sonné chomo akufa nana tante ko basuma bete poso lelo bato babina ba bar bato na bar ba sonné chomo fali ayemba mais tokutana héritier Watanabe na première émission to sala na héritier Watanabe boyo alobi que non ayebi ote na monde ama yo nani fali na yebi ete nani yebi ete héritier Watanabe abi ayebi so place à répéter na Milus nani na pesa Milus wana héritier na pesa pas à répéter na Milus to tika ba débat na to tika ba débat parce que tant ko faka héritier mona na raté wera mona na raté mais igwe limbisa par de mettre ninja te ole papa malembe c'est-à-dire on dit atina enveloppe te $15,000 atina maman nes li feta ouais babo ya raté kofi ayebi les grands mopao faire gola les padres wa masana bongo fali pupa ndama niance ouais te marabete je no boyete na bibo ebia ngai mwana soni echo mo boyema sotune général tongo fort otunien général etumba ya far DC a retourné maître Abdouli azali mwana ya océan janjo ngana yo la sabatuke nga sunga maladie prostate mbasu kiste appendicite sorcellerie ngana ko sunga bino par rapport aux amala malamu yo mwasi mbala bakosa balala ko pamba osoma bala te osoma bala la dio ka ta 1000 fois pesa ka te ngana ko sunga yo na ede par rapport à quoi la sabino ngana grand maître na ko la sabino bieke ngai na mwana oya milimo sabino na résidence ya milimo mais comme ça total combien yé wana tolobela vie bomona yango yo tanga $5 3 4 5 6 7 8 c'est-à-dire papa si ça les caméramens ou l'équipe bango nyonso na bonzambe
donc nzambe ba cameraman nyonso ya Afrique zo yango wana parce que na tolobela vie za buka mona buka kukila, c'est-à-dire $5 na 8 billets ya 1000 francs to ebite do esali ko à $5 awa na Congo $5 ezalaka na 8000 francs baninga tango kokie Papi Gene tolobela vie Papi Gene tolobela vie Papi Gene tolobela vie Pointi coin mototeo tolobela vie Kuna balobi nini Ah balobi nini veut dire tolobela vie Papi Gene